Pourquoi Fali Azo le cabine dans la réalisation? Biondo lobby pourquoi Fali Azo le cabine? Pourquoi faire place au bino bozo bagé Fali Azo le cabine faire un salango mieux qu'elle qui nae. Abeta 23 000 places au Fali abeta 16 000 na Bercy na quoi arena. Abeta 15 000 au Fali abeta 12 000 ce qui 10 000 sur 9 000. Donc you arena zela you arena qui a chancé des Zimbabwe c'est que beta na lobby te que beta. Il a fait ça jet. Il y a bien ça là. Ils ont joué le 11. Si quoi c'est qu'il a fallu après c'est qu'il a fallu payer beta. Non, on comprendre ngati. Pour le moment malade des arandés nini. Pour le moment Ebola parce que bino bozana bana mike boye lelo na Congo boye makambuti. Malade des alakaliboso ce que vous détecter malade. Mais ce que non solution le banane. Nazana yot. Donc boza bato bozo comprendre bien comme mingi te. Malade ce que côté. Donc faire les autres ba se permet parce que biso tozali. Ba sécurité n'est assurée. Vous comprenez? Pas la biso pour les keza moi passe. Ya batu nyonso balinga sécurité la bisoté. Gouvernement gaulois place aux force à toi mon frère. N'est pas drapé ça rappelle ba force on appelle la peso force. Vraiment to ebi kende to sola qui ont déjà et ça nango ba message ba ia. Donc kankeram ta ça qui ont donc akene ko sali sango yemoko pona talaka lelo. Ah mon na epena to bana ko nile ba concert rebelle na mukili c'est Fali. Chassé. Ouais. Avec ces 4 concerts banaki. Nega kitiki na bega ba concert ofele. Nte abandi ka Vérodrome melie mamoko. Ba ngane na Vérodrome papa. Vérodrome leki Stade de France. Tozonga kuna papa. Tala bino bo sera legisa ça. Boyaka ba yoga. Concert ya you arena mukonza mboka. Mais autour des questions. Maintenant répondre autre. Est-ce qu'elle répondre autre? Na kena makambu ya you arena. Parce que makamwana na maboka bavoka to linga lobela ngo. Concert à Londres ils a reporté. Ils a reporté parce que mukonza mboka ndenge boyebi ke mboka na biso lelo même aussi problème il y a ba clete na biso même ba joueur na biso même ba fanatique et belé mo ba kota États-Unis ezate boyebi ke ba pays anglophone bazalaka trop ini na makambu na bango donc be kona si epanzani na ba pays mingi anglophone makambo ya Ebola. Yango moni ke mukonza mboka normalement fala voyager ndenga voyager ka mais faire regola na bolingo na ndenga linga boya ki na ba poto a boloko ti ba mbongo wa gouvernement bo teki ba bien na ba pizza boke go tchaba kit na ba stade kala bino bo ba ventrier. Est-ce que combien de communicateurs oyo yebizela ba communicateur combien yebi ya chasser de vous Zimbabwe o ba cheki makona bona stade wa. Mais tout cela au même ya konile pour bino konile ya faire et ça là que mukile ningana c'est comme trop parce comme nila tourner mu là mutanima anila tourner mubimba ya c'est comme trop mutanila tourner mubimba ya tourner américain bolobela ngote. Salut, bienvenue à vous tous, merci à vous, merci d'avoir abonné à la biso, on sont partout besoin de la biso. Topesi nous merci parce que vous continuez toujours couper sa biso confiance dans émission la biso. Together, on est ensemble. Bino te disent, topesi nous merci parce que vous continuez. Merci pour la salutation à Batunio surtout au Wazo Béni émission la biso Together. Topesi merci mingi pe la salutation à biso na Francis Bandoubola au hasard sponsor officiel il y a émission la biso Together. On est ensemble. Merci pena Rémi Bola bisika za topesi merci. Merci pena Arline Bemessa. La salutation passe à Michel Moukokole, dit Moukokole, nécessaire condoléances à la famille Mobimba Moukokole, votre père de grand frère Nabiso, Eric P. à son âme, Abom Molimone, Batelesi Kazali. Merci Pena Glody M. Fata, les boss, Pascal Zana pour nous soutenir, émission Nabiso Together. On est ensemble. Trésor Mbombo, Kawa, Paris t'appartient. Topesier, ma salutation, place à Zali, ma salutation, Nabiso Pena, bienvenue Mukungu. Na Katia Orléans, je te salue, Pasteur Ali, Topeso, merci Mingi pour na soutien, bienvenue, Chris Mukungu, merci non, merci Pena, tout le monde, Orlanda, émission Nabiso, il y a les lots, Melebino, Papa Ano, Ozamolo Bélier, Gladiator, Pena, Golo, Meloman, surtout, il y a bonne musique, Tomego Ozong, ça fait un peu longtemps, Mikolé Belé. Tourner mais c'est parce que l'actualité allaient faire rigoler concert ils ont reporté ou ils ont dérangé bah minimum la bonne musique ils ont dérangé puis bah golom sous puis bah d'accord té na faire rigoler concert ils ont reporté cause non balabi ils ont Ebola
Ebola gouvernement ya Londres va annuler le concert New Soto. Le contraire il a fallu jusque là non ils ont annulé parce qu'il n'y a pas au niveau il y a London mais il y a Ferrego là déjà ils ont annulé bon on va besoin reporter biso côté on va besoin annuler donc ba confirmation dans mon sur éclaircissement dans mon Soto pas ya papa alors tout ça puis on va aller fallu pour pas Kofi Olomide ou les cas qui anniversaire il y a président de la République Fachi Béton au Maramio surtout et les cas qui ont tombé on se l'appelle au na actualité na biso ya musique ya communauté congolaise mobimba tombé lango papa no bonsoir. Ouais, bonsoir Tédis na biso na yebi ke batu boza ebele na bandaku balobi TV moko batu ebele na minute bozo kotala nga de partout na yebi ke bonde ko luka ngai mais boyebi ke papa nord na bino molobeli ya bagoloa naza wana naza mobimba tellement ba demande eza de partout vraiment toza wana tozo sala musala kaka ndenge bolingela kabiso vraiment papa nord na bino dans les bons santé eza kitoko makamno sezo ko tambola bien tala kaka moto alobela ka mokonza mboka Ferregola le padre l'homme qui fait père moto azoningisa mokili lelo eloko nyonso asalaka ateya malamu ateya mabe esalaka ke bato balia na bandako na bango na bana na bango babokola ba famille donc le seul et unique lelo o azokolobisa internet c'est Ferregola donc toza wana toza mobimba yango na monaki lokola makambo ekwei il faut na yala no mbango na koyebisa ba melomane ndenge bolingaka parce que bino soki boyoki ngate bondimelaka moto moko te yango ngamoko na ye liboso ya Tédis azanga ngape mwa mingi kolela mwa mingi yango ngamoko na ye na oloba nini papa tout ça l'émission pour on se yela ka oloba a te toi na TV to niva olelo leli donc na ko tiko ndengo na te tala ka bana na tiko pourquoi n'habité ngai mona pose la personne va surtout bazolo na biso Tédis officiel on est ensemble on continue toujours s'abonner on partager l'émission la biso papa non to bana papa non nous c'est la famille ça se passe comme ça entre nous maman Sagnon surtout et après to so la bongo likamona motote te mapembe polele papa non osamba pela mutu ndeza leste zala pena poser ozana ngai nazo ko protéger ozana molobela bagolo ati zo bangani non écoute c'est pas ngai ozana baya mutu alobela mukonzi zo bangani c'est la poser za calme yonde za poser parce que ozana ngai ouais ozana ngai za na contrôle kimia so na peso maloba so na peso so ki na peso maloba te ko lobate zala kimia yo obanga ngasi te mutatele misaka mboka ki na peso maloba te ko mutasala ge mboka fonctionner yo banga yo banga bagolo te kimia so na peso yo banga bagolo te tini ko so bagolo te so ki na peso maloba te ko lobate za kimia pas de souci na pa yo na plateau na bagolo baza sincère ko yoka ngai parce que ngam nazo yamba pas de souci na yoka na mbela ba mo mission et to bandi mission beno to bandité parce que ba menace ya laki allons-y alors. Allons-y. On est ensemble. Toujours. Together. Concert annulé. Ferregola concert annulé. Ferregola concert annulé. Tandis que, par raison, vous avez pensé que non, et bon les alliés, moyen concert mais il fallait pour pas jusque-là concerner Isabelle et bien et que la date où c'était prévu et bêta. Mais comment fallait pour pas concert annulé? Kaka ya Ferrené annulé. Pourquoi vous savez cela aussi vous savez c'est pas na concert ya Fred Sikuna omoni tango solo masolo ya mokonza mboka Ferregola zoko soma makambo ya chancelier des Zimbabwe ozobebisa tango solo makambo ya mokonza mboka Ferregola ubando sanga sona ba chancelier des Zimbabwe mutu amisi c'est là déjà kala tu éviter est-ce que au côté si makambo na ndenge nini est-ce que toko solo makambo faire été ça ko côté makambo chancelier des Zimbabwe na côté si makambo faire na des Zimbabwe oh mais falit a comme ce que chancelier des Zimbabwe ba chancelier kombo na yebi ba comme chancelier des Zimbabwe oh nga na yebi on a roloba mais c'est le chancelier papa donc nga na yo kana même na bible so mona mobala respecter moi moi si même na bible moi si ezo côté de boloko na côté ba ça regarde la vie ouais c'est que ça mboka ba deux fois
Peu comme maintenant niveau là. Mukolo mo asala. Mukolo mo asala. La tobane mission na lobi ke. Mukolo mo asala en garde à vue. Pas de souci, to comment on a été. Mais tu bani makama mukonza moka force d'appel na respect. To ça makama faire. Yo bani makama chasser les imbo ici. Siko to so lande nini. To ça émission bien. Mais bah oui, zonga pena yo. On a be monso to. Na tangi kombo ya chanceler les imbo ici awate. Ngana zo tanga mambulu. Oza to kosekate ko to so lande. Problème c'est mission. Oui, c'est l'émission. Répondre à ma question, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Nous avons une émission, s'il vous plaît. Émission avec un début de balade avec Bisso. Tout ça, émission, vous comprenez? Nous avons une question. Question où est normal, tout le monde a simple. Pourquoi conseil a fait rigolo aux Londres et ça annulé tandis que conseil mususu pe bonati ba mususu. Et Robert tapé na Londres wana et ça toujours maintenu. Pourquoi il a fait ba raison bo pesi wana? Est-ce que c'est vrai raison ou bien vous pesa biso yango wana ou bien ça ndeba billet zote kamate. Bien te kamité. Bonne question. Yango ce que ezande bongo. Donc na question ezala bongo ezala juste mais à cadrer pour na mukonza mboka. Parce que moni ko loba kombo ya faire rigola lelo ezate que to loba ngona divagation. Lelo faire rigola zo boko la batu ebele même en Europe. Soki même yo ko sala émission ba retourna au finga ki faire combien de fois, au critiquer faire combien de fois, au sala ki nini pour na faire parce que ça na batu ba ya poto pour na mission kaka ya faire. Vous comprenez? Donc ba ya mon piku pour na mission kaka ko dénigrer faire. Il y a un moment sur le makamba faire faut que soit na ordre parce que ça me konza mboka. Donc là on a biso wana concert na biso eza annulé eza concert ya fait rigola. Eza annulé eza reporté. Ah papa reporter la bino là comme mais autour ninga question na répondre yo. Bozo ba c'est parce que concert il y a New Arena tile là eza reporté. Bon ba so reporté. Concert zela concert ya New Arena mu konza mboka. Mais autour ni question. Mais la répondre autre. Est-ce que la répondre autre? Na kena makambu ya New Arena. Tu es na. On va dire parce que oui bien makamwana et ça na maboka bavocat to linga olobela ngo concert à Londres ils a reporté parce que mukonza mboka ndenge boyebi ke mboka na biso lelo même aussi problème ya ba clé na biso même ba joueur na biso même ba fanatique et belé mo ba kota États-Unis ezate boyebi ke ba pays anglophone bazalaka trop ini na makambu na bango donc be kona si epanzani na ba pays mingi anglophone makambo ya Ebola. Il y a un moment que mukonza mboka normalement fallait voyager ndenga voyager mais faire rigola na bolingo na ndenga linga ko kesene alinga ki okesene et voyager au grand complet azala batumsi o faut azula ba visa à Londres mais l'ambassade à Londres déjà le 28 oyo parce que naza dana ba voyage au moment batumsi aroya awa na te vazo ba makambo azoko maîtriser te azoko loba pour lobby et saler moi makambo ko boye comment sur ma visa. Non, on a vu visaté. Na lobby makamu ya organisation Londres. Londres déjà le 28 toza moi le 28 déjà à Rosadas a déjà moi ba mise en garde na ba frontière na pour na ba ressortissant ya RDC. La Londres le 28 yo. OK. Tozo ngaso na plateau to sur la makambo. Déjà azocha ba mise en garde pour na ba ressortissant bazo uta RDC. Na makambo etali Ebola. Donc bache ba mesure tout on raté même match tu raté match en Espagne pour makambo Ebola. Est-ce que wana bolobela ngote pour na en Ebola tu raté match en Espagne tu robeta na Paris na Orléans. Donc c'est pareil baby que mukonza mboka faire Ebola aza moto adrenaka public est belé par rapport aux musiciens nyonso congolais. Événement na ye lelo e kotisa nzala na Belgique. Événement offert à salaka. Et ça, les seuls musiciens ont amené la biso sold out. Pour tout le monde, sold out, c'est ferré. Donc, à ça, concert à Betara et Drena Kabatebele. Déjà, dans Londres, dans le Koana, les musiciens, les artistes, tellement ça, mon nez, à Marabatebele, attention, peut-être que vous en avez quoi qui n'est pas là. Il y a un moment, à partir du 28, il y a des mesures de sécurité dans la frontière, pour la Makambu, Oyo, et Tali concert na biso. Il y a un producteur, mon agabi, non. Pour la mesure de sécurité pour te protéger date nabiso vaut mieux tocha date mususu après ba makambo to l'examen makambo sanitaire au ya Ebola. Donc c'était ça donc jusqu'à ba reporter mais ba ni les concerts pour Ebola. Pour Ebola les hommes souté. Kaka pour Ebola. C'est quoi ce qui te peut exemple simple. Au niveau de temps on va docteur. C'est quoi ce qui ça on laisse. Voilà il y a mon connaissement c'est si c'est quoi la tigio za aller. C'est quoi ce qui to sali total parce que des dates là ikuna. Il y a fait
n'a fallu si quoi ce qu'il fallait abeti bon na évité ya nani ya chasser des imbosi ce que beta quand na ebidati ce que ebidati na ebidati yo ce que ebidati mais yeba ke ezana jiete ce que ezana jiete eza probable betama moi chasser des imbosi ko beta peut-être dans musika na solo babi bako cha ordre la frontière na bango chiko si tu téléphone na ngata date ya fallu ce que beta quand voilà mais ezana jiete pour abika le 28 juin oyo déjà bakocha ba mesure de sécurité na kati ya Londres pour na ba ressortissant ya RDC. Mais ce qu'il a fallu rebeta après c'est que après on a fait muto kota ka ezate raison nous. Non bakoki yo na lobby te que ya chancer des zimbo c'est que beta na lobby te que beta. Ya fait ça jiet. Ya biso za lala. Ezaki na jiet. Eza na jiet le 11. Si quoi c'est qu'il a fallu après c'est qu'il a fallu pe beta te. Non, ozo comprendre ngati. Pour le moment malade des arandé nini. Pour le moment Ebola parce que bino bozana bana mike boye lelo na Congo boye ba makambuti malade ezalaka liboso ce que détecter malade mais ce que non solution na banane nazana yoti to so OK donc boza bato bozo comprendre bien makambo mingi te malade ce que côté Ebola c'est côté premièrement ba détecter malade ezaka ba prélever ba biloko nezala ba kenda ngol banda ba ke sala ko banquette ce que ba mi trouver les vaccins nango avant ou bien ba trouver ba kiss nango avant. Si comme on a date oh chasser des zimbo ça obeta akoki ko beta na e so ki pe ba trouver ba kisi wana te so malade des autres continuer yé pe ba ko nile malembe to ça boy malade ku teza na kisasa ba zo beta na bango comment se fait il y a anila qui concert na centre culturel coûte bo les autres ezalo na kisasa ba concert zo beta nango anile concert na centre culturel ba tu ba yé déjà à qui melinini mais tout ça est-ce que on a un problème et c'est un problème de Londres yo ki mama maintenant lobby konile muto konile ba concert rebelle na mukili c'est fali chasser ouais avec ce 4 concerts bana ke ndeka kitiki na bega ba concert ofele nte abandika Vélodrome melie mamoko ba ngane na Vélodrome papa Vélodrome leki Stade de France tozonga kuna papa tala bino bosaka legisa ça boyaka na ba poto bolokoti ba mbongo ya gouvernement boteki ba bien na ba pizza boke ko tshaba kiti na ba stade tala bino bo ba ventrier est-ce que combien de communicateurs oyo yebizela ba communicateur combien oyebi ya chasser de vuzimbo o ba cheki makona bona stade wana mais to sola o maka ya ko nile po bino ko nile ya faire et ça la ke mukile ningana c'est comme trop parce comme nile tourner mu de la mutani mat anila tourner mu bimba ya faire comme trop mutani la tourner mu bimba ya tourner américain bolobela ngote acha badati a reportant acha sou badati c'est là ya ba ouverture ya bianini ouverture ya biete salamate Big Zaga somba bien na kenaka ti États-Unis. Big Zaga mutu rouge asomba ba bien comme na États-Unis ndeli. Mutu rouge azaka kwa mu célébrer toi mutu rouge. Big Zaga asomba bien na comme na Canada. Na États-Unis hôtel. Mutu rouge mieux ça. Masa mutu rouge yeso mona na sugi. Bado yebe. So mona na mbuma sugi. Mutu rouge ça. Bakamako nilende na loba mutu rouge akenda na Canada asomba billet bazongisila batute azwa hôtel papa ils ont reconnaître que ya fait comme trop non et comme trop place ni babengaka chancer des zimbo si azala la diva mboka ni babenga la diva na Canada te o batomboka na lobby mboka ni babengaka chancer des zimbo si azala la diva ou bien il a fait bazo kwa nilo mais c'est normal ils ont il a fait ils ont quoi annuler quand est-ce que la semaine banilo ça semaine toi na mois toi 30 jours oui 30 jours pour concert betama et ça c'est même biso to ba faire rigolo balobi c'est lui qui amène la rumba congolaise au bon port na zonga la ngo tout même ngo bien te yo so mona da fallait manœuvre français annulation na ba so mona fallait manœuvre français bando yeba annulation pas te banilation te non banilation te faire rigolo azo sala makambu bolima ndeto banalingala na bosembo ça cause anilende trop mais eza foti na yete mdayaki ne bola soki yete mdayaki ne bola to ebola mbe to ebate soki eyaki parti ya makambu ya chanceler des Zimbabwe to ebate quand ta basalaki kilti wana kilta butu wana yena président de to mona malade et tomboki na mboka to ebite peut-être parce que aza parmi muta me malade belé soto corona aboma batu na Bercy na corona to ebite na bimande zo sola to ebite peut-être aza porteur ya ba maladie peut-être
peut-être ça porter ya ba maladie pour eboler ça après ba makamuno ya ba stade eboler comme na mboka après ça Bercy après y mbala moto comme na corona to yebite so bazo ko utiliser état que porter ba maladie na ba mboka biloko ba photo bonde la to senga ba passer rebelle ba telema ba ko ta ba prière papa biso to za to concentrer na makambo to sala ozo lingo défendre ngamuna la ndi ba golo na ba goloise ebele ba comme na kanda ndeti golo nini yoka golo be yoka ngai nana za molobi na bango papa zala sutoso wana baze ebele ba kuna ba tik ebele bazanga komode nani na tanga kwa mute ngale kana YouTube oleka na YouTube boss onosa na TikTok oui pour ko samila abonné ande papa sabila ga na YouTube tozo soma ba YouTube ona episode yongo na tanga okay na sa ni na TikTok kuna bongo za mutu boss ko zo ba o mona ki ba na tanga koma mutu te na zo loba nde tangu malembe tangu na TikTok no mais to so la je ba bona loba ayo ngo comme ko l'émission ndeno mais parce que oya kala makambo eza on a ba sens te na poser ba question pour la au foot danga on va poser émission ndene zéro na 6 autres question vas-y faire gola banilation qui tellement belé ozong suwana mais explique autre ya on a zéro na 6 non na oya na question non ils ont ça la tellement passé combien de concerts ni banilé j'ai la combien de concerts banilé que yo moko étant que journaliste combien de concerts à faire gola o banilé oyo yebi banda otanga on le baiser belé combien? Tu as une question. De tout le temps dans lobby kaka. Tu baiser belé. Combien de questions? Ceux qui banilé concert à faire 5 concerts. Na tiki mama TV. Banda kotanga. Ouais, OK na 5. Na ouais biso que oh ya chassé des Zimbabwe et l'équipe plus de 5. Mais na ouais biso na otangelo, ngana kotangelo ya chancelier des Zimbabwe et l'équipe plus de 5. Mais ya faire atteint 5 dans l'équipe. Partout. Mais ça concert moi il a fallu baniler en Europe. Toke na Canada na bina Europe mais ngana eza ba pla ba tourner mutamna na kwena mutamna na kwena ye mi concert nini ya fali banila na Europe na lobby en Europe na banila concert na été monisiko et bien bino zole ka biso ko banila na banila awa banila combien moko na Londres te banila moko à U Arena à part U Arena banila sous concert ni et bon à Londres il y a Londres parce que longa kutu et bima kutu et voilà reporter ils ont les doigts à reporter. Il y a rien à reporter. Ils ont reporté ils ont la justice. Ils ont la justice. Les padres à Fingaki, famille à Funda, famille à Zolozolo, bah soit dans la famille à Zolozolo. Zolozone. OK, bah Zolozolo bah marque tabout. Tu comment c'est marqué. Tout ça on a quand autour de la question bah samba na famille à Zolozolo. Ouais ça makamususu, faut changa à l'écart. Mais au Angleterre bah lui bien ils ont reporté cause pe eza juste balobi eboleza na mboka ba joueur na biso même ba fanatique ya Congo ebele ba ki Amérique te pour ebola oui que bino pe tout ça na bien bino attaque Gaulois attaque Gladiator mobundela ba Gaulois oui que bino guerre molobele ba Gaulois guerre na bino ezoke ndeti jibela we guerre na nani ezoke bon to na guerre na nani yebisa to guerre na nani nani biso za tu bazona na biso baye le padre guerre bino ke bino guerre na nani bazo mene bino to bazo mene bino bazo kokate na comprendre bino bagolo bazo kokate na comprendre bino te fira zo kokate fira zo kokafali te oza skona ba idée wana fira zo kokafali te na ba net nani na réalisation nini oyebi o bato so balona biso fira zo kokafali te oyebi soki eza na soni o bino ba congolais bozoye ba te boyo botala pa bano babotama awa après Stade de France botala les réseaux sociaux ndenge yindaki te na nini babi ke akesala soni ya ko représenter République démocratique du Congo ne belé ya mbongo plus de 13 millions oyo chancelier des Zimbabwe Sazui azwaki na mboka akena osala soni koyemba ya mabe makambu ya mabe vomie kutu bato bano abe ayemba ne suta bengane ka benvité benvité ne ka bayemba na bango tabino ta place ok yeso mona conseil les Stade de France bogay kota sai pas invité les artistes comédiens les problème tala ah les France balobaka français bino balembe faire mentalité na France na kisasa na ki France ti papa na France o mata sai oloba français nini fallait amata batu lokola ba misi ba misi oloba français jeune wana akena ba match
asala ba comédie na français yo mata ça yo mata petit ah bon soit de check petit Fally c'est normal pas nganga na c'est normal ay ko travailler match c'est normal yo boy c'est ngo lo banini o bana ba wesh makamisa lo ba yoka te bana ba wesh wana ba yoka lo côté ba yoka te non ebele ba bilingala te ba yoka maloba te ba yoka oh ebe ngala sana bango bimi singa na makamna olo bano ah ba zala concentré oza concentré oza gaulois oza gladiateur yo mozo comprendre que lo na musique ya lelo fallait zo mener bino yo so mona bu na boya ma c'est ya mboko la bango na stade de France so na sujet papa na autre question répondre ngai yo zo mona ngo te que faire comme zo mener la guerre ngo comme mener net na nini so to kende so obi na makambo ya net na ba réalisation to bi c'est bien to boité na ba nzembo to boité azada ona ko be nzembo o eleki o na disque d'or na minute oyo malembe na minute oyo abimisa album pour nous biso to cheka c'est l'amour générique ya pamba boketa ba vie nango boyebisa ba wari ba no beta na téléphone na bango bon c'est l'amour l'équipe pepele beta beta téléphone ça bo beta to vérifier téléphone ça ngala lo bate bo beta en plus to beta malembe to oh malembe papa to ba oya lelo to ta so ba dire parce bon pas biso na 24 heures to ça da 2 millions de vie na 24 heures to ça dit 2 millions. Ok, total peut dire. Na to bien biso na 24 heures da 2 millions. One que met liboso. Ya on habite. Ya porno na bimaki liboso. Nani? Album ya porno e bimaki liboso. Ngazo ba pepele. Ka ya wana XX ya porno. Na ba clip na muti. Ka ya wana bige clip asali clip. Wa yibi musique na biso. Azangida ayibi ba clean na biso. Okay. O bon yo kengote. 1 2 3 Oyogide, bon, abeto dans la 2005. Hello, Nina. Le pas de beto dans la 2015. Nini. Clean la biso. Yamba ayembi. Clean. 1 2 3 tokobina na C. Kasi yango ça succès. Et là on est pas direct. Et là on a biso papa. Dans neza il faut aya ko pesa ba droit d'auteur. Na kati ya jet set bon ça peut normal parce que Fally azab bano batala faire na TV malembe Fally azab mutu atala faire na TV c'est normal faut à copier belé pas faire c'est normal te ba mener bino makasi OK c'est ouais on tindika faire akendo les seuls musiciens congolais mais na ebiso que ça reporté bosomi ba billet est-ce que makama billet ko le pas ba gaulois makama ba billet on pas ba gaulois il y aurait un peu pareil ba tu attends ça stade de Martin na Moi batu babeta 15 000 na INZ Arena batu basala sold out na Adidas Arena 2 jours tozongi na poto basala sold out 2 jours na Adidas Arena 2 jours ferré 2 jours Adidas Arena tous les dates tolobi sold out po boyeba koma sold out dans 2 jours faire sala sold out na Adidas Arena oyo deux artistes minene ya mboka na bino soi-disant basangana wazekwa na chancelier de Zimbabwe bakenda kuna emela bango te bon bazana producteur na bazana chancelier de Zimbabwe producteur na emela bango naza kuna ba billet cha ba billet 0 na lakso na otinde longo ba billet 0 donc billet 0 ko foutre le côté mais batu bayati mais amoni ndenge ozana ozana imoni yo nozo le kana TV neto le ka to tourner yo zo rendre ce ko courage. Oh, est-ce qu'on a battu tout la makama normal ou bien tout la makama baché. Yo est-ce qu'on courageux. Merci. Ouais, toquer le biso. Surtout na mambota na après. Ou bien na mamba chancelier. Des Zimbabwe. Tout ça réel. Tout ça bateau. Mais tout ça réalité. Fally azo gagner ferry. Oh, bilo sko souci na mneza kage. Il faut que ne souci na bilo beti stand, ngabina beti stand. Yo beti nini ngabina beti. Olobi bien. Yo beti Yé pas bêti. Biso to betaka Adidas, yé pas ya bêti à quitter. Abeta Adidas. Abeta oh. Abeta Adidas si papa. Oh. Abeta Adidas aleki na TV vraiment le bike boya ebele boya ko chapua pande ko la biso. Alors asala vidéo te. Ya moni ngo ba mo batata bino. Mais asala vidéo bengo ba Adidas. Bino mo ko meladi parce que to so mo radio ba. Fallait abeta Adidas place ni. Non, c'est quoi? Te abeta te. Oh, aga invité abeta te. Azaka invité. Abeta te. To so mambo, to so ba réalité papa. To so mambo to ko ba bala na biso, batamayele ba bala na biso. Ko sa ko ba ke mambo so fallait ça tengo sa isango. To so no boy. Na lobi na boy. Fally na ferry bazo ke nous dire ouais ba na JB mais to zo mona ke ferry aza ko kende sima to Fally azo mener
na guerre oyo parce que bino molo ba guerre to fana dede boko charité na makambo te dede yango siko atike bino bitu bozo ko kafalité mais siko na yeba raté bino est bolo ba to kende dede woba ke to kende bino molo ba yango ngala ba ko charité na makambo te ba songa ina répondre yo ba lo ba tonga na ko chauffer o meli pema te pas ozo bima mais na zaka wana to na tuni o question na bi pourquoi fali azo le kabino na ba réalisation Biondo lobby pourquoi fallait azo le capteur pourquoi faire place oh bino bozo ba ke fallait azo le kabiso faire ya ka osala ngo mieux kele kinae ndetini abeta 23 000 places au fallait abeta 16 000 na Bercy na ko arena jamais abeta 15 000 au fallait abeta 12 000 soki 10 000 sur 9 000 donc you arena zela you arena abeta 34 000 na 2027 obeta ngo 45 000 là Bisso. Avec 46 000. T'es 34 000 les Parisiens. Bêta les Parisiens, papa. Nga linga ko yokola bataki sasa te. Est-ce que yoko yokola muta utiki sasa? Azalo na premier moi, na premier kwanga na pipi na dendo. A pesa formation balunga. Yo na conseil. Nga ko kota na wikala nga na ta baba ste. Nga pena na linga na baba ste. Na geta na nga les 7 mois moi on sepela kota les aka sindi. To chité. Na sepela kota ka sindi. Oh bala basa moi beta na mona intil vo to za dans la sindi. Parce que moi, je suis un peu de oui, oui, mais on vient nous pas à la présidence. Vous changez. C'est voilà. Et bien, merci Kwadra Koramen, Grand Mopao, Mbala Liboso, OCP Lissingaï. Mbala Liboso, OCP Lissiba Gaulois. Grand Mopao, félicitations. Moubali Azala Ndengwana. Ba mema ki on a terrain moko boye, neto ko banga batu. Bébé que place wana oko cédé. Mission ya chancelier de Zimbabwe ezalaki ke bébé que place wana okobanga mukonzi okosala ba di n'importe quoi tu t'es montré que oza mobali okokufa mobali osali ki papa na yo oboyi asoli babe te asoli très parce que jamais aolinga kosangana mutu o ateka teka mwana ye te mwana ne bon teka teka mwana ye o Didiston na Côte d'Ivoire ateka e abano so bambongo aza commissionnaire à Didiston chancelier de Zimbabwe. Oh yebi makamna oluba toi chancelier vani ne pas aller des Zimbabwe ça ya comme mabe tika comme des Zimbabwe to so des Zimbabwe mais oui ngala comme chancelier biso to yebi na Congo te bi que chancelier aza moko za chancelier des Zimbabwe o bino mo oloba nga na yebi na nga eti ngala bika o biso te bi chancelier ezalaka chancelier des Zimbabwe so ko lobi makambo so ki ba cheval na yebi que ba cheval bazaka na okapi o to na ba cheval bazaka na pemi ngana yebi o ngana yebi on ne se bolo bana na yebi te papa non pourquoi tu raisonnes comme ça on raisonne bon point mais o ngana yebi on loba est-ce que ngana comme na mayele na yo o ezala mayele na nga yango na zoloba elle na bi chancelier na kosi o yebi comme chancelier de chancelier de Zimbabwe c'est bien te o yebi to yebi te to mbuye ba otra émission na zo mbuye ba tuté ngai na yebi chancelier de Zimbabwe est-ce que ngana kotisi ma chancelier de Zimbabwe kaso tulinga makambu ya chancelier on a répondre yo ngato mba Kofi yala bige Kofi nga atteint combat Kofi na bibe Kofi a sepel sibiso parce que chancelier de Zimbabwe a même qui na terrain OK et que ça là que azala on a explication de solongo beta on doit comprendre te ba comprendre ba commenter ba comprendre chancelier de Zimbabwe a même qui Kofi na terrain oyo a ebe que Kofi akobanga président de la République nenga acheke ba soldat ebele nenga ba banda ki ba ko fouiller bango partout avec Kofi akobanga Kofi vraiment aza mobali tous les Kofiettes tous les Sindilov bozala na sengobo bozala na simagra mopao aza mobali mutu moko te akoko kende ko fukama pa mutu ateka mwana na ye pa batu mutu asambusa mwana na ye ateka mwana na ba pays nyonso africain likola ba maputa visco ateka mwana batu Kofi azala ba pota wana na mutema akoyi ko permettre loko wana te aza vrai papa aza vrai mobali jamais ko limisa muta bongo facilement ka boye pour memie na présidence félicitations grand mopao mobali aza bongo o azolo bana za papa norme lobeli ba Gaulois ngana moi cité na yaka te ko dorloter batu po ba kabelanga 300 € ou bien 400 € ou bien 500 € na futa chambre non je suis papa non nazala ba bera de prince des Amunda nazala ba 3 fois patron boss amede liloko donc na sepeli na makambo non de ma chambre o tikeli ka tipe na mozo ba chambre bon musa utiki sasa est-ce que musa utiki sasa avant na ba chambre c'est pas possible ne ba utiki sasa avant na ato mona di patron nene avant na chambre donc ba chambre bon avant na ay ko zanna quoi
Donc c'est normal. Donc félicitations au grand mon pao. Au sali et là au moko ya bien mubali azalaka bongo. Mubali akwe ça va péter na été quelle que soit circonstance. Faut zalaka papa vraiment au défendre cause. Esprit belé au défendre moi na yo vraiment et sali biso bien nga et sali ngesengo. Na ndima to au sali eloko wana. Au fuka miteli au saba konzamboka. Au laksi ba OK. Oyo mwana nga na bota lelo yo oyo Kofi asala na vie na ye. Oyo leki nyonso kozwa fali kocheno kese na ye kosombele kaliso esika po abimisa fashion abanolata atika kaliso libanda oyo fali aosala ngo te na vie ya Kofi fali ayemba pa Kofi akotikalaka jamais koyembaka no kese na ye atake yemba na lola ata babengi ye invité ya Nzambe akotikalaka jamais kokotisa Kofi no kesre na ye. Donc eloko eleki nyonso esanga azalaka mwana musala ya Kofi. Yo sani makango. Mais ngana lobika ngana eza ba analyse nanga. Ce que suyo ni kufela ka déjà. Oh papa non. Bon. Molobela bagolwa. Ebebe bonga. Ebebe bonga. Code 16. Donc mikona zaka nebeba. Biso za tuka nebeba kaka. Po nana muto alesa ngate nana muta kabla ngate mikona zaka na Léon Ngangwata. Obi sangonete. Léon Ngangwata. Akoti na ndenga mukete. Chris Genda. Boshik Azali. Moko kisabilaka. Bilaka bandale. Te naipso zala calme Chris a sepisa. A sepisa za na calme mikolo mi faut vendre pas Léon Ngangwata. Na biso ngam na so na no. Na pesa opportunité belé la vie. Na vie neuf le roi. Ana terrete azan na ba salle, ana plus de 40 salles. Na kata vie neuf le roi. OK. Olingo louer salle na mariage. Oh makambu ya ba veille mortelle. Oh aux anniversaire. Oh et là on a so lingi oh aux événements ngo be ça ba concert. Kaka nga mongo papa no naza na tout sona Léon Ngangwata. Mais il est ça ça bien ce qui dit même yo so aux clients aux pourcentage yo ka so aux clients aux pourcentage asola ko lega bien et BCBG aza BCBG te ko compare ba biloko te yo ba loko oyo ko tsaka ba conflit comment vient sonner a Medeli loko alegi loko te to ça makamzi o tsaka ba conflit tala ba dwa ko be sera de makambo ozo mema yo pesa e vie ya linga ba no chele ba mbriema ngasi na zo vie aussi ozo vie pour mais tête émission kata no kolelanga okolelanga papa la kusi yo sakana donc ti bomona nga boye ezala ngaite eza représenter bato mbongo na nzoto nanga ngasi na zo vie etali yo nga na zo luka vie yo zo nga na o luka yango mo le na za papa non tout le monde me respecte. OK Ah oui. So le bilobi to ya na oyande mususu. So le bilobi to ya na oyande nde mususu. C'est papa non. Non ya papa non. Merci na mina. Na eli yo litaba lelo. Yo so mona litabo. Webo babe yango litaba. O litaba. Babe yango litaba. Oyo mono litaba. Batonga ngote. Bakangisa na bakole. Kangisa bakole. Litaba. Grifini. Na ipsa ko da ozaki chasse au simba yoji. Oteke pa nani. Ozaki chasse pas ko zamunda. Ozaki chasse au simba litaba. Beado zo so bien. Na ibisa. Na eto ti ase. Na ibisi na sina mona set. Otangi ezani Galiano wana seberado ye kaka balo kolomoko ke ye akomandaka pour papa non ça le kolomoko ye za nanda kute na ko longolo na pese OK na banquette na tout de suite na longolo na pese OK ça banquette na pese OK beaucoup tout na ba laboratoire nyonso yo elinga résultat berado so bien mais yebi ke na ministre na za kwa berado na lata kwa berado na ibe faire zo embela ayembaka donc na minute mokonzi na pese mbote mokonzi mboka fe rigola a parle loko moko boye ya berado berado abiki papa non vraiment ya na linga oza atana moi chance na meka okoti mo mke salo pe mo bien mais na nzembo tu bona ça na pese mo chance te na pese chance papa na ebike na kuzo koloba na o papa to continuer mission papa to ça émission tenga ino nga pour ba nda biso ya nini mais chance obima te na bima wapi obima na loko berado te ongo boyango pona bika na kuzo kubondela no ngai papa na osalango nga bondela mte kiteti mde bo mabina nga bondela mte pas de souci tolega merci no merci no so anda biso to na so presque so de kona biso na natala ki donc yo voice moko na de ko ala na kini yo ngolo ninga pe kipa mba kini te bodona poto to so te biso ngwa te gouffle golo te to sotang de sécurité azotonga feri
Tanenga yena ngo. Abi ofere. Ami mana maka uzi na poto take mema. Amuna so mimi so na poto nzia bongisi bisote. Ah gouve. So na mo konzi bongo. Omono opposer question na ndenga calme. So na mo konzi bongo. On se lango tranquille. Au fait donc place oyo. OK. Place oyo, merci. Place oyo eza makambo ya sécurité ya mokonza mboka basolango tranquille basolango pembe. Donc vraiment bande ko bota. Na publier non, na publier voice. Na mona ngi soki ndeni nani Kankrera, so Kankrera. Kankrera ngo dana. Et l'accent non. Kankrera. Na mona so Kankrera. Na mona na page ko bi Kankrera. Kankrera ezani. Na lingala ezani. Yo Kankrera soki era soki Kankrera bilo mwana ngwa. Bon ngana yebi Kankrera za mpese. Na yo Kankrera. Na yo ngana yebi Kankrera eza mpese. Donc na yo na mona ko na batu batindele ngango. Omoni lelo soki les padres azako vivre nenga lobaki yemo na kati ya Cor Arena samba gaulois mbelesi ba boma mbesi to kunda ekala. Donc faire lelo ba se permet parce que biso tozali ba sécurité neza assurée. Vous comprenez? Pas la biso pour lekeza moi passe. Ya batu nyonso balinga sécurité na biso te. Gouve le gaulois place aux force à toi mon frère. N'est le pas drapé ça rappelle ba force on appelle la peso force. Vraiment to ebi kende to sola ki ngo déjà et ça nango ba message ba ia. Donc Kankrera mtasa isa kiango donc akene ko salisa ngo yemoko pona talaka lelo ngo na ependa toka na moto pe pemene zolela yo on dit que biso to mona basala iya faire gola zoko yemba nzembo nzambe bagula pe bakomi ko postango mungongo ya le padre moka le tokena ko tuna mokonza moka bage ezangate soka lobaka te mbele to banda ko poster banze mwana ngaku na sela ngo challenge pourquoi ko pona ka gouverner gola mais pas ça soda ko bete masasi abete ki era babiloko o to bomaki po mikoto comme na ba drone eza na ba drone comme système to bete sur masasi comme système ba drone so to calculer yo o eza pona Kankrera pona era et ya uniquement pona yo abimisa ki ba drone ezaki non autorisé ya beti déjà era moko. Est-ce que ma era zoloba est-ce que azoloba mabe era zoloba mabe ah loba ngo tangi nani yo loba ngo tangi gaulois il parle loba ngo attaquer aza gaulois te aza parvenu aza commissionnaire aza missionnaire yo no ndengo za non aza mutu nzala aza mutu pasi aza mutu vivre na sima ba musicien tant era azo sa ba analyse na TV les réseaux sociaux. You know bimité. Non, c'est le bique tant era ça la analyse la TV. Mais toi solo la tête autour d'inga que si quand peine répondre. Répondre. Tu vas la répondre. So ka ça analyse pour na faire. Liboso pour na éthique faire. Oh là là. Era aye menga na aider yo o ebité. Era ena makamba musique na Didas. Era bandali boso ko swana na bana basi. Mais ngana yebi makam na loba te analyse ni non tous les points abanda ki ko swana na bana basi ba publier mutaka la pona ni to ko chama mutaka ye usani mais kasi to dossier era te na bi o mais to za pana yet makam na loba ezaki est-ce que makam era zoloba azoloba mabe pona faire ou bezoloba bien pona est-ce que ça na droit il y a ça na droit loba makam ça na droit attaquer congolais te a congolais te aza congolais te Moutino ça congolais o azalaka na chasser des imbos a ba valeur à faire a banga na ko loba comment faire yo so mona déjà même yemo chasser des imbos a loba comment faire na munoko na bando yebaye alo ba comment faire a ko loba comment mususu mais pas loba faire a kokati mukolo loba ka faire gola kufi chasser des imbos j'ai même ma main à couper mukolo loba ka faire gola chasser des imbos a kufi et aloba matino vidéo ke aloba ka Hervé là va faire ta ko ka lobango te na otino vidéo premier été na otalango akokoka te eza somo eza mutu oyo alakisa bango nzela ke il faut tokende kokata musisa oyo ya bavie wana se fere akenda kobuka wenge akenda kopanza wenge kayimpe alakisa ke bajene tokokota pe na ndule bajene bana obanga wenge bajene bana obanga osala miziki te afande malembe tango osolo makambo ozo comprendre te na comprendre ondengi yo ngoko tsana buzoba malembe afande malembe tout kalu jala nani malembe to solo te 5e génération boti panani et pas fallait te ya zalaka na te bando tala faire na TV
abando ta la faire na te va zala na terre wana 5e génération fallait là dans couper azala tala la temps carrière solo il y a faire na fallait na bana liboso faire. Merci to on leçon asuka merci à nous sur la leçon mais là tu faire que la bilo faire non carrière solo ezala 15 pour boye ba eloko na te fallait abanda carrière solo na ye na quartier latin ezala no ye te zaka quartier latin et fallait oh banane babeta banzemba liboso ya chasser des imbos banane on comprend carrière solo na comprendre obet yo moko mais il y a une carrière quartier latin bazana ba quartier latin oui la quartier latin bazana ba vient la biso ngir o abela mikuwa nani vient la Montana bazana na ye bazana Montana na bazalaka ba modogo yoka na biso ba bachapua modogo titina on a ba Montana et belle presque orchestration nyonso esima ezaki quartier latin mais siko yo monaka malembe siko pas faire ezaka banani yo moyiba dalakati mutute ye moko na batu na ye yango na benga carrière solo oza yo moko na batu na yo ezate vient na yo a aider yo a poussa yo tindika yo yango moni Kofi tellement chasser des imbos ça la bêtise belé parce que lelo to so bozo mona chasser des imbos bo senga merci pas Kofi bosenga merci bofuka melaka Kofi on essaye comme la mwana bofuka melaka Kofi a pesi nyonso pas chasser des imbos même ba prêtre aussi même chauffeur na biso edi badiata Kofi a pesi ni na pesi été même chauffeur à faire andima ko pesa pas chasser des imbos a pesa batu nyonso mais parce que yo boyeba makambo ya kana na TV ko lobela te pardon to komia suka so singa mutu le loa au père de 3 kilos laissez bien le la ma be makasi na ma be ya osakana te ya ngona na musique obeka ngoni musique leader la bisaka la bisaka chiko makela zo biso to le gars merci na bino so na biso to comme so asiko na suka papa no to zo ngiso so jeudi to me ko so mbete actualité le to ça émission déjà arrêté attends zo bendana ouais c'est émission biso jeudi sous photo tourner parce que c'est maintenant ce photo relancer parce que bi poto attend les matchs c'est ça musala donc on va la quinte chaque semaine on se va retourner donc il faut tout planifier semaine prochaine déjà to tamer la émission comme il faut notre banaïka retourner to zongela mais awa déjà émission biso to continuer parce que jeudi to suite il y a émission biso auto tourner papa non on habite lobasuka pour la émission biso il y a lelo merci donc lilo basuka nazo pesa merci na ba gauloise ba gladiateur partout boza na mokili mobima na confiance bo pesa ka papa non boyeba ke biso nyonso toza na ba soda fe rigola mokolo moko te tokobwaka manduki pona nzala déjà les pas d'équipe biso bien achela biso déjà ba administration o équipe biso toza wana vraiment toza mobimba donc soda moko ta ko tengama soda moko te on est ba kosala taba ina ba iyata ba nini biso toza wana toza mobimba vraiment merci beaucoup continuer toujours ko soutenir biso pe bobonde la kapona biso po bitumbo ezaka nzoto te e komoko mape ya molimo ben intercesseur ya fe rigola babimia oyebi ben intercesseur ya fe rigola bo meka bo continuer toujours ko bonde la parce que mon continent mango azaka na Belgique na peso mbote donc continuer toujours ko bonde la pona biso toza wana donc pona ko sukisa na eko pesa mbote et pas ya Herbinet Nyanza Nyanza molongani ya Gelor kitoko les sel moisi na poto oyo andima ko maîtriser mobile ya kitoko na ebité parce que ebele ba kokakate ya maîtriser mobile ya kitoko na mboka o na peso ba mbote ebele na ye pa ya Léon Ngwata BCBG na peso ba mbote ebele o nyosa na posa ko louer ba salle ozana mariage ozana cérémonie o même ba veille mortière ozana anniversaire olingo ça l'événementiel ozana posa ba service traiteur ozana posa ko lien taba ya moto ozana posa ko chiller ba shisha yo linga ko vivre na ebiki na sepeli parce que azana espace parking eza on est munene ezali na 22 ri Honoré Uxen na kata vi 9 le roi Léon Ngwata wana aza mobimba vraiment azana pona bino bokende bele kuna boko sepela pe lobby boketa la match na bino ceux qui écoutent mais la bino lobby tout ça na pesi mbote pa ya Berado presse des Amunda ba lobby sans Berado Paris n'existe pas na bosani te 3 fois patron
bossa medeli loko na peso ba mbote esiko zali na bossa te rosar wota ba lui moto atambola na lamba tala sekonde ba baza ko sepela donc sala ka ndengo zo ko sala bilamba za le belé et belé pesa ngwe belé po ba te ba sepela na ba TV boye ezo sala elengi lelo ba bazuli taba to ebite lobi ba ozwa eloko nini na bossa te Myriam Oleafa na pesi wa mbote beli bato miko yima Oleafa na te pozo yima okomo yima comme Myriam na évité relation ni ozala entre yo na Myriam okomo ko yima donc la pesi wa mbote Laetitia Kalanzaya na pesi wa mbote mon conseiller privé na bossa te Serge Mananga Gelor Masala na pesi wa mbote pe Botrick Lema numéro 10 na pesi wa mbote beli ba bisous Bye esika bozali merci na bosanité tozana fali ya mani kombo ozo banda mabe meza kitoko to ya mabeti fali ya man eza R Kabelo Fanny Yamal R Kabelo na pesi mbote Dadungala na pesi mbote de Paris na bosanité Nicole Bumbu na pesi mbote Blaise Badianga na pesi mbote na bosanité Chico Makela na pesi mbote mobali moko bien mutu moko bien ayebi kosola mais avantage za kaza mobala mulai aza mikusele kwa bisote mobala mulai obo welelaka donc aza wana vraiment aza mobimba Chico Makela na pesi mbote merci na binono surtout merci na yo Chico Makela merci pour la réalisation merci pour l'ingénieur Jackson Kapinga na kati ya Liège je te salue mon pote place Ali merci pour na Trésor Mbombo Kawe Paris t'appartient, merci, non, merci, n'a pas tout, on va dans la émission, ce qui colle à Zongité, Tokutani. Bye bye.